Ah oui, merci. Na bande kono surtout besoin mi partout besoin tala déjà tindika besoin tala déjà mission na biso Yannick Stopira oyabino Yannick Stopira toujours na terrain, toujours actif, toujours ba reportage, toujours ba investigation, toujours ba enquête. Les autres on a invité là boyebi bon message toujours comme on a tindika open les quelques émissions semaine passée bon on a ba réaction là qui est belle tout cela ne marabitali livre na et ça prophète Ézéchiel l'homme des anges. Bonjour prophète. Bonjour Yannick Stopira. Bonne santé. Oui, santé ça nango très bien, nangolo nzambe yesu vraiment zo sala. Tozo bundaka marebi tumbeza mais nzamba batela biso. Prophète émission tout cela qui semaine passée qui bande comme ça pas compliqué, ba biso ba boyo par rapport au ministère na yo avant de kotana masolo. Ndenge na lobaka maintes fois, mon peuple périt faute de connaissances. Bible le dit que mon peuple périt faute de prière, non mon peuple périt faute de miracles, non mon peuple périt faute de jeûne, mais Bible le dit mon peuple périt faute de quoi? De connaissances. Connaissance eza eloko esengeli mutala nango. Connaissance eza révélation. Même la foi, batpakanzaka la foi ezaka undimika dans les pamba non. La foi c'est une révélation. Vous comprenez? Donc, ceux qui battent nier ici le ministère des anges, tant pis pour eux. Parce que dans la Bible, c'est totali, depuis Genèse, l'Apocalypse, bah prophète nyos, l'Ancien Testament, bah tambola na ba ange. Dans le Nouveau Testament, bah apôtre, quand autre, bah Paul, bah Pierre, bah André, bah Judas, bango nyonso batambola na ba ange. Vous comprenez? Donc ba Jude batambola na ba ange, ba Zacharie batambola na ba ange, même Zacharie avant que abota mwana na Jean, ange abimela ye, ange apesa ye même kombo ya mwana. Vous comprenez? Donc le ministère des anges est réel. Lokola bango ba comprendre était tali bango. Parce que au moins lelo na mboka na biso bandimaka mingi muto auti na mboka na été. Lelo nga prophète Ézéchiel nazondimama mingi na bandeko bazandeti na ba Afrika oyo ndeti mona ndeti ba nani ba Côte d'Ivoire ba de l'Ouest. donc ba pasteur wana ba homme de Dieu wana bazondi mais puis bazo bénéficier quelque chose. Je pense que na cela qui na makamba vidéo mo ko koleka muto azo sambela na komba Jésus Christ nzamba prophète Ézéchiel a beti code angélique ba manifestation salami ba guérison salami. Vous comprenez? Mais ce que biso mo ba compatriote ba na mboka moye bandi manga ezate. Pourquoi? Parce que ndenge Bible lui que prophète pas na bandi maka été. Donc c'est ça. Le prophète Ézéchiel Erzobeta c'était trop pour na ministère des anges ba ange to cela pasteur mo avec non. Bah ange ezalaki na Ancien Testament mais Jésus Christ a esprit ya nzambe comme ko habiter kat na biso eloko sunu ko déclarer sur ba ange ngana oyebisa pasteur wana atika na Bible akendo abana ta commerce na louf. Vous comprenez? Akenda ta o na luka ta bala moi ba sapat bala gomme. Vous comprenez? Ayo debisa bato na kini parce que musala ne pesa meliete. Jésus Christ azanzambe na biso to be la kai mais avant abotama appel naïe, naissance naïe, et ça qui prédit par un ange. Bible le dit que ange Gabriel abimeli Marie. Ayebisie que robota moi na comme Jésus. Et puis moi na ako blimbi sa masumu bat na mokili. Moi na ayepo libérer batu. Nakata masumu, vous comprenez? Donc ange lou akutana kina mwasi apesi mwasi pesine. Habitango obota matala mwana ozabi tala ministère na ye. Vous comprenez? Naissance ya o aza fondation na biso. Bisika biso nyoso foi na biso évangile Jésus Christ, naissance na ye a été prédit par des anges. Pourquoi pas lelo batubandi masi ba ange te Bible zoloba Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Donc Yesu moko o asala na tanga ba Mose. Eza Yesu moko o sala lelo. Donc lolenga bima ki sous forme ba ange na tanga Moïse, et s'appelle lolenge azobima lelo na tanga na biso sous forme pe ya ba ange. Donc so moni musala nzambe aniye si ba ange. Eza des choses soit akinda na théologie, asala théologie pas comme pasteur. O kinga na lobaka pas comme pasteur, okoki jamais ko sala théologie. Théologie ezali makanisia batu lo lenge batu ba raisonner mais ali ensemble te. Vous comprenez? David prophète Jean basala théologie wapi mais ba yebi lu banzambe papa ya Jean aza Zacharie yé asala ki théologie azaki kati ya ba scribe azaki kati ya ba pharisien azaki parmi ba lévites au Moïse atika mais moi na netanga bota makina âge déjà 9 ans Jean akotaki na zamba Bible zoloba azolia ba mabanki et puis azomela miel avant du kuna aumela kuna pendant 30 ans azalaki formé yemoko devant la présence de Dieu, devant un ange de son ministère. Et puis, ange de son ministère, après ce qui est signe. Alors, mission de Ezaka, yako prédit batu, le signe du Messie. Mouto ko mona, tant ko baptisé batu, oh ko mona,
Colombe et Kiti nalipeka na ye yeba ke mutu wana nde mutu olimbisa masumu bat na mokili et puis présenter mutu en tant que Messie et puis mission ezala ki yangwana. Vous comprenez, il a été formé par Dieu, donc Dieu lui-même il l'a formé, donc il a été formé, mandaté et puis il était accompagné par des anges. Donc tant ozomona batu ba pasteur ba homme de Dieu bazo douter sur des anges, cela veut dire bazo appel yanzambete. Donc appel sans les anges n'est pas un appel. Mais le prophète c'est quelqu'un qui va ange comme système ba code beta code boyo sala bozo mo teke et comme le moko mystérieux qui na ko mona ba ange baza visible ma bebele ba tout côté ba mona c'est comme si ça à part na bango. Mais yango nazo ebiso ke no makambo nzambe eza mystique koleka mystique, makambo nzambe eza kindoki koleka kindoki. Ngande naza boye nde na Kongo awa namona kache moko te na mokilo akoko isanga kao, namona nganga kisi moko te na mokilo akoko isanga kao, namona ka pasteur moko te o akoko isanga kao. Donc na douta ka vraiment makasi, vous comprenez? Ya idea ko iso na ebisio ta na bike kache moko ta akoko isanga kao na défia na leka na chaîne na Molière na loba o yoza kache oza nganga oza nini na zelio dimanche soko singa kao na peso $100. Vous comprenez? Na poto ba otala ba kochela pa défi ba ko ya nazo yebisa oke eza na mutu moko ta na kisi wa ko isanga prophète abishima kao parce que na yebi bisika na telemi. Vous comprenez? Cela veut dire que na ndimaka nzambe o aleki mystique, le Seigneur Jésus-Christ aza mystique oleka mystique. Omoni Jésus batebele ba yebika Jésus ka Jésus mais ba yebi profondeur ya Jésus te. Vous comprenez? Likamba ba code mokilo yo ezali verrouillé par des codes. Vous comprenez? Même bato ba osala o to benga musique pour ozo des mots à succès et singeli ba pesa au code ya musique parce que des mots à succès ba basala la kaming minga avant na fleuve zaina bien. Vous comprenez? No développer ba message so ba yebi ke ça solo mais nazo biso ke ba yebi ba des mots wana zaina bien avant na fleuve pour okende ozo kisi wana apeso succès au comme international surtout na Congo banda awa national pas international et singeli ba pesa au mot de passe ozomona. Mais siko na makambo nzambe pe c'est la même chose pour o découvrir nzambe na profondeur ba ange ba koma lokola ba masa baninga na yo esengeli oza na code angélique yango to lobela si ba code angélique ezaki cité code angélique ezate ke batunde ba penser code angélique ezali dimension moko surnaturelle o satana ko imiter te na yebisa ki ke lelo ndeti parla langue to bengaka rababa bashinda baba lelo eza populaire lelo so pesi ndeko nanga isa aloba a sala comédie tant que pasteur obeta pe parla langue so to pesi nani fi de loin a sala comédie lokola comédien obeta pe parla langue lelo to mona na ba théâtre ba rababa bashinda baba ils a imité vous comprenez. Mais maintenant le diable a imité les langues au to benga li parla langue siko code angélique le diable ne peut jamais imiter ça. Code angélique eza eloko o bisika dona yo ezo koka ko arriver te avec code donc angélique makambo sala nini ekopesa mela yo ngomoni Yesu ayebisa biso abi soki bozo sambela bozo zwa na mabonde na binote c'est parce que boyebi ko sambela te. Autrement dit tangu bino bozo senga eloko bozo c'est parce que boyebi mot de passe ya eloko wana te. Vous comprenez? Oko yaka boite mbala moko yeka boite na bonde la nzamba selanga non esengeli ozala na kata concentration oyeba bisika ni nozo kende nzela na so yeba otambola ngondeni. Donc c'est ça. Donc ngapo nanga ba nié yango ce sont des bébés spirituels. Par rapport à ya code na mtozo na livre na le mystère des anges mais na système pe ya voyage astral on va toucher belé ba passer sur le capitaine internet parce que boya yo ba voyage astral wana za biloko mongo ya ba magicien biloko ba science occulte prophète Ezekiel yangwana to lo bagena mon peuple périt faute de connaissances et loko to bengi voyage astral ba to sengeli ba yeba astral ezanini astral ezali et si kamoko oyo force du pesanteur ezalakate l'au-delà au-delà donc bisika mo force du pesanteur ezate bisika o mutako pumbe mutako kita mutako sala nyoso ko sala rotation translation donc n'importe quel mouvement ya ba bengaka monde astral tango mutu alalaka elo oni ne se pasaka mutu tango alalaka molimo na ye ebimaka corps na ye parce que na kata nzoto mutu ozana 7 miniatures du corps qui tangana ba bébé pasteur batangana 1 Corinthiens chapitre 15 verset 40 bible zoloba à part nzota mutu tozana 7 corps ivana na kata nzoto na biso zo comprendre bika 3 corps physique âme na esprit yo comme ça na 7 liso tozana 3 grandes parties tozana corps âme esprit na kata corps tozana 7 miniatures du corps na kati ya âme ni corps physique ou corps spirituel wana eza ba miniature eza ba corps physique corps astral eza be le corps bouddhique corps extracorporel eza be corps mental corps causal eza tellement belé vous comprenez siko na kati ya
âme pe ezapé na ba corps, esprit pe ezana ba corps, esprit zakana 5 corps. Et puis âme mutu zakana 2 corps, les doutes ou bien la foi. Vous comprenez? Wana to lobelango plus tard. Ce qu'on a question pour na répondre, yo na 4 nzoto na mutu ezana ba corps. Ce que tant mutu alalaka corps autobenga corps extra corporel autobenga corps ya bandoto ya ba rêve et bimaka tango bimaka et kendaka na espace oyo babenga ngo astral on a tout expliqué que ça espace oyo il n'y a pas les lois des pesanteur tango kota kuna na kati ya corps wana ezakana 2 grandes parties tous na astral basse na astral supérieur ezali bisika oyo tango yo okoti place wana. Cela veut dire aux hommes on a ba révélation. Nza mazota so makambo nyonso o ezo se passer o ko se passer na ba vie abatu. Yango moni Bible zolo ba que Dieu parle dans les songes. Vous comprenez? Et ça bisco lobela pe Salomon ensemble. Ndenga lobela ki Salomo. Siko corps astral inférieur ezali corps oyo soki okoti na kati o anozala attaquer. Yango mazo mona lali na butu aloti ba olanda ye muto olanda ye biete akima sutuka boy. Esa kindoto. Irisme da kindoto. Moi pe toki. Muto mona oloti pe na ndoto yo kanza keza réalité. Mais tant que yo la mukaboe au monique te ezaki pendant zoto ozomona ezaki ndoto. Donc bisika on va bien encore astral inférieur. Siko mutu nyonso akendaka place wana. Siko soke place wana wandozala mingi attaquer na ba démon, na ba esprit maléfique, na ba esprit moko, ba entité, ba mauvais entité. Vous comprenez? Siko na bisika wana yango ozomona soki mutake kunenda alota ba ndoto siko soki mutu azoni yesi corps astral. Abi que voyage astral ezaki ndoki mais pourquoi lotaka? Parce que tant mutu alala ka loti, ils a déjà voyage astral. Na kata Bible tomoni Jean ou aza pasteur ya Éphèse asala ba voyage astral trop. So tangi Apocalypse 1, chapitre 1, chapitre 2, tina 22e chapitre, anobaka je suis ravi en esprit. Je suis ravi en esprit. Et ça va voyage astral. Un livre en révélation. Révélation, donc c'est ça. Mais par rapport à Erolobi makambo ya ba voyage astral mona mboka mo pika kana ba bon on les a des missions de débat conférence tozaki na ya lobi que non abi ba ndoto tolotaka ezara c'est comme si moi bonne nouvelle moyaka vraiment message moyaka peut-être là ozolo ta ba msolo fréquenter ba milieu mo likolo zo fréquenter ba konzi et ça déjà message mo apesa un esprit qu'on a déjà bien préparé prophète. Oui, bandoto obiso tolotaka, bandoto tolotaka, ezali ba message o nzamba pesa rabiso. Donc eza ba message o nzamba pesa rabiso. Tant o lali o loti ndoto se retrouver quelque part, o moni muntu aya bando yebiso ba makambo. Ça veut dire nzambe amoni ke o sa trop distrait. Moni eloko distrait biso eza ba mbebele, télévision, mokili, ende to tambola. Nzamba mona moya sola no boye, eza te fa peso pongi. Tant peso pongi, nde soit memi corps extra corporel na yo, amemi ngona kata dimension monde astral, a peso message. Tant après son message yoko la mukabu mbalama omoni ke non na moni ndoto ali obani moko lo batala na uta ko mona buitala donc zamba peso mbalama ko message tout compte est-ce que par rapport à livre na yo le mystère des anges livre au prophète Ezekiel ozolo bela pena message nisa ciblé na kati wana o ezaya makasi livre oyo nazo lobela sur le mystère des anges. Nakata livre oyo natalisi makambo tellement ebele. Natalisi makambo oyo ba pasteur ba ignoraka. Ndeti batumsu ba lobara non, les anges n'existent pas. Natalisi yango nakata livre oyo natalisi ndenge nini yo musala nzambe okoki ko travailler na monde angélique parce que soki musala nzambe travailler na monde angélique te et ba que ministère nezali sans puissance parce que obligé de travailler dans le monde angélique. C'est une obligation parce que na kata Bible Nzambe a placé ba ange va travailler dans les 5 ministères selon Ephésiens 4:11. Donc soki oza na kati ya ministère des anges te oyeba ke ministère na yo ils a sans effet. Okobonde la pona batu babika na bango te. Mutaza na problème, mutana malade, obonde pona yo, opese kutu espoir. Nzamba biki so tangele ba passage biblique. Omona mutwana azaka na malade na yo. Ozo comprendre bandi mbaba yo pasteur abiksa biso te. Ozo comprendre. Ça veut dire que mutwana ministère na ils a influencé par des anges. Le Saint-Esprit, il a son ministère, et puis les anges aussi a son ministère. Na Actes des Apôtres chapitre 12, apôtre Pierre Azaki na prison, Azaki enfermé dans la prison, et le Saint-Esprit enfermé. Le Saint-Esprit Azaki enfermé. Mais Moutaki ko libéré les anges. Cela veut dire que Dieu Azalaka nandenga sa la makamne, il est ordonné. Ce qui signifie que Moussalana ange salango ange akoya. So Moussalana Saint-Esprit salango Saint-Esprit sanini akoya. Donc na kata livre auto ta sabatunde ni na ko découvrir ba ange ba travailler dans le domaine de guérison, ndeti
Raphaël à travers na domaine na guérison, ba ange nini ba travailler na domaine ya vengeance, ndeti ange Mibaël à travers na domaine ya vengeance, ba ange nini ba travailler na domaine ya amour, ange Aniel à travers na domaine ya amour, ba ange nini ba travailler na domaine ya prophétie, ange Gabriel à travers na domaine ya prophétie, domaine ya finance. Na domaine ya nani ya finance, tuza na ange oyo à travers na domaine ya finance comme na ye Michael aza ange bitumba à travers na domaine ya finance, ange merveille yenda telemaka na l'église tango yo zoya ozo pesa bofrande na yo pesa badim na yo azo ko enregistrer yo atelemaka na église ya va na l'église to na ba ange poriel ba travers na domaine ya banque céleste tango yo sala malamu ana mokili ozo pesa bambo ba zo ko enregistrer mukolosko passe ko melo obandi ko lela nzambe kanisa ngana tana mabana sombela yo bango ba ta na compte na yo combien oyo kotisa na kata compte ya nzambe ali ba commander na ange merveille à futayo zo comprendre donc baza ba ange ba traso na kata livre oyo ezo ko enseigner nyonso na kata livre ezo tesa biso ndenge nini miso molimo ko fungama parce que mutu nyonso azaka na miso molimo mutu muso na sambela nda ko kutanga livre ko mona ba ange ko bela liboma ta ko ganga te lekelete non na kata bible za na mutu mote amona ba ange bela liboma ba ange bazali ba amina biso sambela te ba pa ko tanga pe ba moni même païen akotanga ngo amoni en coup d'aende na zabo yana ba commande bato ebele donc ba commande ba livre ko sakana te ebele OK non toujours ba contact toujours kabolela bango ba livre na bazo tanga et puis na kata livre ezala kwa ba livre nyonso tene ba mindele bazo ba livre ba vai ki non na kata livre il y a une puissance, il y a une onction d'ailleurs so déjà bando tanga déjà livre so vraiment au simbami onction et simbayo et puis donnayo et fongami quel que soit au pasteur ngana na mission mona tena mona makambo na avec ces livres tu as ba code angélique nini ko répéter pour mission molimo ça nini et fongama eza des mots français mo balanza babanga ngo mingi botoko lobela ngo to la net que non livre soki mtotanga wa comment initier pour initiation ça na normal eza mo normal même batu so babangela ngo bon initiation eza mo cela veut dire kotisa mutu ozomona eza normal donc mutakota ngo ça la initier par rapport bon ngana ko employer le mot affecté aux affecté donc ako za l'affecté donc c'est ça eza juste ka ba synonyme ou invocation beni poni ba passer bokima ngo mingi batu babanga ngo bende mais ya on a biso que non il y a des bébés pasteurs ngana biso tana bi que non atanganga bi que prophète kota na ndako na ngai tolia na fufu na kolia na banga na ngati pona bi kazana eloko sala ngati donc ça veut dire que monde spirituel batu babanga ngo pamba Jésus Christ ba mona ko aza pete non Jésus Christ aza ko banga ko lega même satana vous comprenez donc na kata livre o to ko enseigner ba ange batambola na nzete parce que na nzete eza na ba ange batambola na benga ba deva ba ange batambola na nzete omoni Yesu abanongi no sambela mingi na kata zamba donc yo mona Yesu bi sobo zoate na ba prière na no parce que bobo sambela te parce que pour na sambela il faut luka ba lier ça n'importe quel place msuna matière ba il faut ko ta lier secret lier c'est ça et ça ka maman ngo sambela okeka na ndako no na chambre no na wese no ba no bondela non eza na bisika muta ko bondela pinzamba yoki e na bisika muta ko bondela pinzamba pa yoki ete ayoki ne mais asali sambla sali le côté vous comprenez na kata livre to lobeli batu ba ange o ba travaillaka ndeti na ba ange o ba travaillaka na mabanga totalisi ba ange batandeti na ba mbudi bisika ba mabanga bota yango moko na senga na ba bakenda miko sambla bisika ba mabanga yana ba ange mo ba na kati mais to lo bangote na kata livre to dévoiler nyonso zomona ba ange bazaka na ba nzete mutu so na ba problème ezo lekelo kenda mingi na zamba bisika ba nzete zebele bondela to découvrir nini c'est pas ça na kata ba nzete parce que na kata nzota mutu ataka na ba vortex eza ba porte spirituelle ana porte awa ana porte na mutolo ana porte na sexe ana porte na nice eza ba porte o ba esprit ekotaka que ce soit nzambe que ce soit satan ozomona siko ba na kata zamba ezaka na ba reflet moko na ba connexion moko spirituelle ça na kata zamba et omoni tango ozobondela mi na kata zamba yeba ke ba vortex no ba nous ala mingi et dilaté donc ba nous ala pète pona ko fungama directement ce qui présence nzambe kitiwana ozamba na facilité ya omona présence nzambe omona ba natango kala mutu so matika ngomba kiti bimba mazu solution pourquoi parce que na kata zamba bisika o eza isolé nde bisika présence nzambe ezalaka na PCP pasteur papa Jean-Paul na Paris pasteur na bité ko peut-être comme kiminga na pese ba mbote belé ko yepena tindela chaque jour yani kizwa ni méditation prière ba tout cas ba pese yepena ta ba côté moi après qu'on mette na prophète Ézéchiel bilo musaboya prophète Ézéchiel mais prophète Ézéchiel Jésus na sur total ministère basé trop na ba ange mais Jésus est moko azolo ba que non na rokede na tikela bino aide Saint-Esprit
sans lui bon ça là et l'autre mon côté mais yo tout le monde est trop basé na ba c'est comme si Saint-Esprit na rôle ma cité na ministère na yo. Ah voilà, c'est une très belle question, très bonne question, je peux dire. Ministère, il y a un ange. Dans le ministère du Saint-Esprit, il y a des fonctions différentes. Le Saint-Esprit, Azali, la troisième dispensation de Dieu dans la chair humaine. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais les anges ne sont pas de Jésus. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu dans l'humanité. Vous comprenez? C'est quoi? Tant où pasteur moko songolo paralabi que Saint-Esprit azali pour na biso nyonso, on n'a pas besoin de l'ange. C'est que Pierre azaki zoba. Vous comprenez? Pourquoi yé moutazana azana Saint-Esprit na mutema na ye, mais Saint-Esprit a libéré na prison te na Actes des Apôtres chapitre 12. Mais ange nde mutakota ka libéré pourquoi? Bible d'autres s'abisso qu'il y a le rôle du Saint-Esprit et le rôle des anges. Le Saint-Esprit a sauvé bateau baza prédestiné. Yé musana nezali koye biso ke yani ki stropira outi ko sala kendumba eza mabe bongola mutema. C'est repenti oyo ki passe ya on ba nso mona soka sumuki ayo ki mutema passe. Mais l'ange de Dieu non. L'ange de Dieu est allié oza na lisumu za lisumute yé azo accompli mission moko azo protéger kaka don na yo. Yango mona ki Moïse nzamba no protéger des dons. Quel que soit les règles, belé na ministère, ba ange bando protéger kaka don na yango mona sokata lobby ba ange ba nini ba exécuter pourquoi parce que bando protéger don yango mona kende ko bala Sephora mupagano or selon la loi et sengela bala israélite mais abali mupagano pourquoi ba boma kete c'est parce que ba ange bando protéger des dons ba ange mission bango da ko protéger des yo mutu mais Saint-Esprit ezali ko pesa mutu vie éternelle et o sengeli ba bébé pasteur ngana benga ba pasteur ba mela ba miliki ba comprendre ndé yango wana moi batanga livre nesa te misu ba Kasonia lokwa pasteur Roger Bakapa oteleza contre babiloko zolobo ozape a pesa toi des réponses mais nga lo na oyebiso que non ce sont des bébés pasteurs ce sont des bébés pasteurs batunyo subabo ya les mystères des anges baza ba bébé pasteur parce que même Apocalypse a été écrit par deux anges écrit à l'ange de l'église de Laodicée écrit à l'ange de l'église de Sardis écrit à l'ange de l'église d'Éphèse pourquoi message prophétie et ben écrit à l'ange et là le mot ange vient du mot messager un ange signifie porteur d'un message vous comprenez baza basali tozana ba chérubin tozana ba ange tozana ba archange tozana ba séraphin tozana ba principalité tozana ba dominion tozana ba vertu vous comprenez on est à classe ya ba ange sikoyo bangonde bazana ba yebi ange nano pamba bazo douter bon so tokota enseignement si ba chérubin po to lube ba chérubin baza banani to lubila ba chérubin baza ba esprit o ba juste pour na ko adorer rôle là non ba chérubin baza kaka pour na ko adorer te bien sûr ba chérubin baza kana deux grands rôles ba na rôle à liboso ezali ko adorer ko garder adoration à la pire deuxième rôle ezali ko battre ba matière nyonso précieuse o ezana mokili ya invisible na mokili visible yango mona ki Satan qui na classe ya ba chérubin abanda obatela ba toutes les pierres précieuses ya nzambe et puis tant ba boka ki na mokili awa a commis le maître ya ba richesse nyonso ba dollar ba mbongo tout yende mtazoko ko guider yango donc c'est ça en fait comme qui na suka entretien na biso pour bazwa livre na oyo ya mystère des anges puis message ya suka bato clôturer bon pour bazwa livre nanga oyo ya mystère des anges numéro nanga ezali 00243 81 61 96 772 eza numéro ya WhatsApp robenganga na WhatsApp na imo ozunga donc bato bazo pesa ba commande ba nanga ya France nzama pambola bino donc otindika ka mbongo na onde to solola batindelo a partir à poste livrier tinanda kuna yo utangi yango à part ça tu as ba livre comment ouvrir le troisième œil ezali tu as ba livre comment être en contact avec la grande donc la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ au balakate au lotaka tout ma eloko nyonso ezolike ozara mukanda te na poto tokuya tolobela wana so tolbasi les étoiles to expliquer ndeni no kuyi ko activer étoile na yo ndeni ni étoile no kuyi ko za activer dans la présence de Jésus-Christ makamoza penze belé donc bato balanda biso so ba bengi quel que soit problème nga prophète Ézéchiel na yambara na bondi la pona mutu ofeli ko bondi les a ofeli ko prophétiser eza ofeli mais livre eza ofeli té primo raisonnable oui eza na primo ko raisonnable. Merci beaucoup to komina suka entretien na biso na prophète Ézéchiel merci à Mamé Lisée Matondo na Londres merci à mon vieux Refek Kisombe merci à Papi Kelly bande ko tubotala ka biso na tindika bo s'abonner toujours na chaîne na biso mbala sima ciao.